Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur, tonton Wing à 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais un Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Ambote est belé partout dans le monde. Émission Abino sans frontières. Tozo continue toujours comme Abino ba news. O etali le patriarche Oyo Aotaki Kotika Biso. Je pense que Lobi Bolanda qui n'est tozaki na morgue dans l'église tina salle. Les jours il y a enterrement. J'espère que makele bozo quand même ça bakoko bakangi mufinduku ya cercueil pour bapesa bango quelque chose avant que bakende kokunda. Moweyi, nous sommes toujours là, toujours les lana vient à Bisso Bob Kiziondo depuis Paris, Azar Anakin, toujours les lana famille Kiziondo depuis Paris, Ouest Kiziondo, Passion Kiziondo, famille Kiziondo tout au Bazana Poto, Ligue des champions de Weranson, tous toujours ensemble Anabana Wenge Musica. Bon, aux images, si tu as une nécropole, je pense, pour l'annonce vraiment à la ligne et écoute à bientôt. Tu as interview dans les musiciens au Weranson. On est basé sur le terrain. Donc, tu as un peu image de Maramde Zoleka. Et puis, tu as une interview. En tout cas, Ligue des champions de Weranson. Maman Claudine qui est la maman présidente, la femme en espèce. Mon président du pool, mon cher, depuis Paris. Et pourquoi pas mon vieux Axel Mavinga. Axel Mavinga, Tempête Matondo, mon pépé à Paris. Mon vieux King Foreman depuis Paris. Maman Eugénie Mokirin à Paris. Ben, Ligue des champions de Weranson, elle Paris. Et elle qui est toujours ensemble. Donc, Toti Kabino, Bolto, les Lana, les Labo, la Nampé, Maramia Zendenzo Leka.
présenté avec non Wenge musique à maison mère tozo le lana vieux Bob Kiziondo et puis n'a profiter peu comme la moni Ligue des champions de Weranson na moni baza déjà awa na banana yemoko le professeur Hugo Santé Yokozuna ameka un peu ko ça ba appréciation na epona matanga ya vieux Bob Kiziondo. Bonjour Hugo Santé. Ouais, bonjour Maki beaucoup. Oui, Hugo Santé, nayebi ke na buto yaki malheureusement na buto biso qui match na butoute et puis to moni sous oye sous le na journée pour baba ke ba mission mi batambola na moi té hein mais apparemment to moni Hugo Santé wenge musique à maison mais ayebi na moi pour na ko assister vieux Bob ezo salon de. Ouais, d'abord mes condoléances à Robert Kinzondo. Mes condoléances à sa famille biologique. Donc ouais, ça va relaxer bolingo quoi. La Bible est recommandée en gros. Tous les gens sont là. Donc, fait Bob a fait une mission à Wenge, jusqu'aux familles Wenge. Donc, tout ça, nous avons Chidit, le chancelier, nous avons Gino Bass, nous avons Joli Toulouse en Ligue des Champions, nous avons les fidèles Baza, nous avons les intimes Baye. Nous comprenons que la famille Wenge. Donc, tu vas assister à la mission donc c'est ça quoi. Merci beaucoup Hugo Santé. Ouais, Nabi qui est président du pool mon cher. On est ensemble, maman Claudine Kinoa, venant ma tata de Boulès. Fiston la boss, honorable Lutumba. Titi quand même va faire des millions. Sans moto. Ok, merci beaucoup Hugo Santé. Lauriane, Ligue des champions de Weranson. Lauriane, Namoni Webe pour assister vieux Bob. Et ça parce que aux hommes Ligue des champions de Weranson ou bien comment? Bon, tu es Kokabola Mawana vient à Bisso, le vieux Bob Kinzondo. A où père de papa na papa na maza papa na Bisso nyonso. Toye premièrement ko se présenter na nous pour na ye et pour na leader na Bisso Weranson toye ko représenter yango wana toza ato Kabola Mawa Bisso nyonso. Donc toza vraiment de cœur na ye. Un mot pour la Ligue des champions El Paris. Vraiment Ligue des champions El Paris escanyon so bozwami biso ye toza a to sangani biso nyonso. Vraiment ici ka bozali tozo Kabola pe mawana bino nde to yami pe vieux Bob awa toza na elongo toza na eti arozonga to kozala na ekaka. Donc ndenge to Kabola na mawa bino pe bozala na mawa esika bozali donc tozala na e to banda na elongo to kosukisa pe na vraiment merci beaucoup. Oui, ok, c'est bon. Donc, on continue l'interview toujours dans les bons touches. Bonjour Gino Baz. Ouais, bonjour. Boni. Kimeza na kuchwa na matanga ya vieux Bob. Oye kaka ko assister pour na wenge muzaka maison mère ou bien comment? Bon, moni biso clan ya wenge tozaka na bolingo mo boye. Tozela te que non bureau to musicien to nalité. Mutu nyonso aza na kata clan wenge waza fan azala bureau azala nani. Soki problème eza tokendaka sur place pour to assister. Moni eza famille asi le moni Hugo Santé wana ngana wana ba joli tuluka toza presque biso tout. Donc elangisi baloba keto lela na ba oba olela ve po ba uti poto aye donc biso ba tosala awa futo l'accès pe bolingo to Kabola mawana yango monito ye donc toza sur place. Ndongo bana matanga organisation selon ngo moneli. Et l'équipe bien ou bien za mwa nungu. Bon ouais matanga le bien na si Hugo yo yebi ko avanda musika mais aye awa organisation eza bien maman eza bien mais et souki peka awa te ba maman Claudine Kino na niveau poto ba vie Willy Pansem bango pe kuna basali matanga donc biso wenge ezala bongo na si yo mo moni organisation eza bien des autres des até lo monte donc maman so ele ka bien. Oh pesa mbote bon pesa ngate hein. Ouais mbambote na pesi na ya Willy Pansem ma Claudine Kino honorable Lutumba Oscar Kwango fait nanga confère Moussa donc na pesi ba nyonso balinga Gino Bass bambote tozaka na matanga babito lela na ba oba olela. Oui voilà merci toza toujours ensemble ba les chanceliers ba zappé toza ba interview pour ba les chanceliers. Oui toujours dans le cadre d'interview toza ba na les chanceliers à se présenter et puis après ça moi un mot na parler. Bonjour. Ouais bonjour Maggie. Ngana za Judith chancelière de Weranson. En tout cas, tu es dans le cadre de Bolingo, il y a bien Bisso Bob,
tozali mpe na les chanceliers talaka biso bana wenge baligue des champions les fidèles oh les intimes tozalaka na bolingo moko yango wana toye kolakisa yango epai vie na biso bob na cadre ya matanga ndenge akufeli papa en tout cas etouche biso nyonso do etouche mais wenge musika maison mère mobimba po toza na bayai kosente bajino basi tala kaka donc yango wana toyaki kolela na ye ensemble. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Totika bino bolanda ndenge baza un peu kobina et puis tozonga nsima tozwa bino image tina cimetière tiers tozonga donc et ça vraiment bien. Évolution ya matanga ezoleka ndenge nini? Vraiment ezoleka nango bien, ezoleka bien. Vraiment ezoleka bien. Tokunda papa na biso na ndenge tosepeli tokunda ye. Donc totikala nzambe asalaka eleka malamu ya Robert aye. Vraiment toza na esengo mingi ya komona ya Robert nde tomoni ya Robert eza bino nyonso nde tomoni bino kuna. Vraiment toza na esengo mingi totalaka ndeni koleka nzambe asala eleka malamu. Yes,
Bob Kizondo, Feli Papa. Bonjour, Vebob. Bonjour, Magui Bokungu, la suprême de la presse. Malo Baïza. Comment ça se passe matin? Ils ont le candidat type Paris, déroulement sur Matanga. Ils ont les cas comment? Vraiment, et le Caliboso, nous remercions nous, Batunyo, Kobandana, nous à Paris, où vraiment Batiki Benda, Bissoté, et surtout Mingi, famille Oyo, Warason, Napesangaï, Nenge Boeliona, Nabaigo Sente, Docteur Ig Malongi Bazogoya, na Paris, Batika Ingaïté, Maman Claudine Kinoa, Otala, vient d'Abisso, président du pour mon cher, ok, Yemoko Werason, Atindaki, Maître Ninja, Aiki, Azan empêchement, Aoyambangaï pour lundi, Naozala, Namo, donc mardi, Touzana, Naïmoko de la forêt. Vraiment, merci à Mingi, et surtout, na public comme on a, Kubanda, Penza, Marambo Bandi, Nengo Papa Zokunda, Mabokuna, et à tout le monde, donc, nous remercions Batutu et surtout Bandeko Yangaï, Bazakunda na Paris, Kubanda na Vie Ouest, Joséphine, Patient, et Namon Ansouka, Claire, j'espère que vous l'avez Bozomona, famille Ndenge et Tondani Balandi Bisso, vraiment Batu, et vous remercie Mingi, Magui Bokungu, Onikez Nabisso, Bazoti Kangaïté, à tout moment, Bazana Bisso, merci à Mingi Venda. Voilà, merci à mes César condoléances, on est toujours ensemble. Merci. Oui, voilà, tout petit cabinet Bolanda, dépôt de jarbes, de fleurs. Et après, bon, on a un kende na kotika papa na nécropole, donc on a na cimetière et puis on a un donc dans les bons toujours, vous s'abonner toujours à la chaîne Abisso Info 16 et puis vous avez des informations réelles, donc toi toujours ensemble. Ma communauté, Gonga, et là, ma communauté, La préparation, c'est pendant que tu es vivant, non après la mort. Bien aimé, et bébé, dans le temps, on va mater. On va mater aux gens à bon mois. L'histoire, nous sommes dans le temps, les gens pour l'aïe. Père, ceux qui vont dans la classe, il y en a peut-être des devoirs. Bon, que le contact est encore. Dans Luc 16, il y a un peu attaque le bino. Comme dans le verset 19 à 31. Les choses sont claires. Que ceux qui ont habité dans la zone à Bomoi et s'il y a après la mort, et nous comprenons que les autres de la biseau et ça jugement. Et puis jugement les autres de la biseau et ça y a moto allons gâter. C'est-à-dire basala qui malamu bakene na malamu.
basalaki mabe bakende na mabe. Amen. Est-ce que bozonyoka ndenge riche azoloba? Bazobenga ye riche, atikaki mbongo mingi. Bafamille na ye bakomaki kokende na mai ya mbongo na biso basali na Nzambe mpo babondela molimo na ye ebika. Nzoka nde nyonso esalama ntango baza na bomoi. Pauvre Lazaro na mpasi na ye aliaka miko bazobwaka na se ya mesa me akangama na Nzambe na ye kutu bamwa balembolaka bapota na ye liwa mpe eyaka te eye bakufi bango mibale. Bozoyoka dialogue ezosalama entre Moïse na Lazaro. Bible ete bakufi moto na moto na esika na ye abongamaki ntango azalaki na bomoi. Alleluya. Amen. Lazaro kuna na mboka na Nzambe bisengo na bisengo. Moïse kuna na libulu ya moto mongongo ekauki ye. Bien aimé, évangile oyo bazokosa yo te esalaki ndumba yibaka kotaki ndoki yo tikaka mbongo soki okufi bakosambela mpo na yo bika. Eza évangile diabolique. Luka bomoi na yo deke oza vivant. Moïse amoni Lazaro kuna azosepela alobi ayaya tate ya balayama okuti na Lazaro te tianga tali tanga ya mai na kufi awa. Réponse ezalaki claire. Kanisa ntango ozalaki na bomoi. Amen. Bien, soki oprofite te na mateya oyo ezalaki kitali yo bakontinue masolo. Oui, quand on non, bolingo toujours na kati ya wenge musika maison mère. On a moni Dr Ige Malongu, président et le chancelier Yemoko a sali atterrissage na matanga donc dans le baka ka moi un mot kaka pour na matanga donc kande zalaka. Bonjour docteur. Bonjour maman. Oui, ndengo yebo ko assister vie Bob, comment ça se passe na makamyo sokutia? Bon, c'est logique, hein, Baroba ici qu'à Sengo, nous sommes à mais ici qu'à Mawa, nous sommes à Lelaka. Nous avons fait là qui papa, puis sont à Wenge, c'est une grande famille. Et on est hollandais pour nous soutenir moralement et puis physiquement. Bon, nous avons les chanceliers de Weranson. Les autres qui sont bien. Très très bien. Merci beaucoup. Asala ipe mosala, loko na yolanga tozali kosala lelo. Atakaki école primaire na ye na école catholique Ibwari Mosongi kuna na Bandundu to na Bwilu, école secondaire na ye pe étude na ye ya formation professionnelle na ye kosala na Kinshasa awa. Azalaki plombier, un excellent plombier, un technicien polyvalent. C'est-à-dire en dehors, il y a Moussala Naye, il y a plomberie, il y a Baki Misale Pele Soussou Yamaboko, Oyo Wapi, Azalaki Kozwalipa, il y a Mokolo na Mokolo. À part Kinshasa, à Oumelaki na Kikwit, à Oumelaki na Nyoki, na Brazzaville, na Équateur kuna na Bakanza, Nyonso Kaka, na cadre ya Moussala Naye, Oyo Ayekolaki. Atiki Bana 16, P35 petit-fils et arrière-petit-fils. Azalaki catholique Yamakila. Donc, Azalaki Mopaga noté, Azalaki Songolo Pakalate, mais Azalaki Katina Yesu. To Kondimaete, papa akufi Katina Yesu. Pour Bibi Ezali Kolobete, et Sengola Mazali Kokufa Katina Yesu. Yango totombeli ye ete molimo na ye epema okimia kati na mboka bankoko na ye. Amen. Soki ezali na ndeko oyo ayebaki papa na biso malamu ezala na famille, ezala na quartier, ezala na bakamarato na musala akokai kolekana pote atatola
oyo papa asalaki lokola bolamu mpo toyeba na koedifie biso baetotikali mpo ntango nyonso tolobaka nyonso tozali kosala ezali mpo na ndeko alali ebembe te me ezali bano mpo na biso baetotikali na se na moi mpo te toyeba na koyekola misala malamu wana. Vraiment bayebaka bolamu ya mutu ntango akufi. Papa na nga azalaki papa moko abokoli biso lokola mundele. Papa na biso abokoli biso soki mwana anniversaire ya mwana quartier mobimba ebele baza awa bakoya bakolia bakomela toza bana mikie mais papa akopesa babiloko moko atie biloko bofandi kuna abi nazosala eloko teke mpo bomela mosusu basikata pesi oyomela boyeza mpo na fete vraiment papa na biso abokola biso lokola ndele tokolaki vraimen lokola mindele d'éducation papa akolisaki biso azalaki motu moko kanda mais azalaki gentil vraiment na bamingi oyo bauti kote ya mboka na biso babokwami na ndako na biso papa wana alesa bango bayebi bolamu na ye mutu nyonso mutu azalaka mpe na mabe na ye me papa oyo te na oyo papa oyo asali aza ma papa moko malamu témoignage nazalaki nango mpona kopesa ye yango wana sakozali papa sakut papa sakut ye kote kanda kobeta kosala oyo asili kosala meta bakoya koraisonne mpe akosenga esike bolimbisa nga na eloko nazalaki vraiment abokolaki biso malamu témoignage nazalaki nango mpona ye yango wana. Merci de commencer papa azalaki malamu me ngai na retenaki eloko moko yango papa akufa papa alobi ete nayebi nazali na mabe na ngai kasi nazalaki mpe na bolamu na ngai. Tolekisi ndeko Jean mpo na témoignage. Ya liboso na kosenga merci na bato nyonso balandi biso na liwa ya papa na biso papa Albert Kinziondo. Merci presque à tout le monde oyo alandi biso bayebaka moninga malamu na ntango ya pasi. Nazotémoigne mpo na papa Albert aki papa moko modèle pour na biso te vraiment avec papa moko modèle aussi pour na bateau bayebaki a formé bateau belé na ba métier polyvalent so na bi polyvalent na ba domaine technique belé vraiment papa de malgré soit ba o ba koya na libisi ba ko avec papa moko malamu yango etika tika na témoigner avant akende na limite yango na siko témoigner ya liboso ndenge asili kobota biso lelo bainvestir epa na biso totikali na continuité ya papa Kinziondo. Papa Kinziondo accueilli mais kasi nous sommes là pour la continuité de mon père Albert Kinziondo. Merci beaucoup. Merci Mingi, je crois que Sisi na eteni na recueillement na dépôt de je me le plaît mais tolobaki boye ekozala malamu mingi koya kotika jitongai kote na suka ena na kosunga lisusu lisanga oyo ezwami kaklo esika olie ya kopesa fololo kote koki okobaka ngo me ezali mabe teke soki mpe ndeko asungaki fololo ekoki koya mabe ezali te. Alors kuna na bisika nzoto ezali kokende basengaka fololo oyo ezali naturel oyo ezali ekoki kobeba facilement mpe babiloko bazosalela biso na ndeko bayaki awa. Merci. Alors tokolekana na recueillement mpe depo ya baji na biso yango tokosenga ete bisika seke
Combo na Yesu. Maman Bakoko. Nakangi yango au nom de Jésus-Christ. Makomi elobi soki bokangi na se na lola mpe kanga. Bana oyo bakoko batikali lipamboli elanga bango. Bazala bato minene, basala misala, bakontinue mosala oyo tata na bango asalaki. Abokoli bango lokola mindele, bango mpe bakobokola bana na bango lokola papa na bango asalaki. Na boye totomboli bendele likolo na mama na biso. Pesa ye kimia. Boboto na elanga ye. Amona ngolo alinga bana nyonso batikali na nsima na ye. Na kombo na Yesu masende tobondeli bango. Amen. Tobeteli Yesu maboko makasi. Telema. Mama banda lelo okabwani na papa na biso. Soki okobala bala na yo. Po Bible elobi ebale soki awa. Tika nzambe na ngai na papa yo. Alors, tolobi boye, maman ndenge tobondeli awa. Makambo ke non make sukolo mai eza lisusu te. Parce que mayo to sukoli yo eza makila na Yesu. Eleki mayo bakotia wana ke basukola yo. Tosalisaka te, tokobondela bokende kuna so boke sukola na mai wana. Amen. Tika nzambe na lona abatela bino. Yahweh, mokeli likolo na se. Nzambe na bobo. Yonde osalaki circonstance oyo olobaki mutu akobota makokola mpe suka nango akomisa notre Dieu. Ntango ebelemi papa atiki bana kolo totiki bana oyo nase na maboko bayo kolo batela ntango na sikola tokona nani kozali kotia loboko kati na bana oyo akutana na mosali na yo lokola yo olobeke nani akosimba moko ya bwana yo asimbi songe ya liso kolo kutana na nyonso ya komuka ye ezala kutu ezala moyi batela bana oyo batela bana mibali bana basi kolo babali mpe babali baye babana kolo bazala kimia katimina oyo nyonso azokolisa misala kolo pesa misala kimia ezala kati na libota oyo nyonso balekota to mpe kisi yango ezala ni esambe mpe esera au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Salam kolo bokoshe mbateli na kombo na Yesu Christ de tobondeli bongo. Amen. Bien-aimé, batata bamama bandeko napesi bino nono merci mpona assistance oyo bosali mpona libota oyo ya ngai yango wana lokola tokomi na suka ya mayangani aho tozobima kokende na malita ya retour mutu nyonso azonga awa mpona kozwa mwa kopo moko boya pio mpona kweke nzoto wana nde likambo nazalaki na yango nazali koremercie bino nsima ya cimetiere tozongi awa vraiment nakombo na Yesu alobi merci lisusu. Oui, voilà, quand on dit que non, tu es kokunda papa na nécropole. Bisoyo vraiment na nzela tozolanda un peu Corbière, c'est tellement rapide. Bozoma besoin nzela Corbière, c'est tellement rapide, tozo ça l'effort to kanga Corbière mais ça musika tozana Lorient la Ligue des Champions, Lorient la Ligue des Champions. Tous ensemble na Lorient. Maman ouais. Tozana nzela tosili sisi ko tokotika papa na biso faki sika totika e. Tozana nzela malgré Corbière eza musika mais tosalaka effort tokokoma vraiment esika c'est bozwi mwa ba image ata na retard pour comprendre que Corbière ezokende mwa mbangu tozana swate. Donc eza nzela faut tokoma kaka mais bokozwa ta juste image ya cimetière si tokoma après na bango bokozwa vraiment image eza vraiment kitoko makasi. Ligue des Champions toujours tozana bino donc toke longo tokozonga na elo. Merci. Oui, toujours dans les bons, elle Paris, elle Kin, toza toujours ensemble. Moi, toza nzela, il y a une nécropole vraiment. Donc, les cas de bagnos, quand on a Nzambe, tout comme un nécropole, toza appelle Nzambe, na comme n'est-ce pas bien. Ligue des Champions, elle Paris, toujours dans les bons, toujours ensemble. Toujours qu'il y a des cimetières, de côté, il y a un aéroport, il y a
ya Njili, voilà, tozo le cas, aéroport à Njili, voilà, aéroport à Njili, tozo foncé, je pense qu'ils sont en selle, l'aéroport les en selle, vraiment, tozo foncé toujours, tozo a une image vraiment correcte, on a bien boza libanda, bon mec un peu colanda, makamdenge les gars qui voilà. Maman Claudine Kuna, maman présidente, mon président du pool, mon cher président Nabiso, hein, Axel Mavinga, Yemoko, King Foreman, mon vieux, pourquoi pas béni, hein, béni de nous, maman Eugénie Mokiri, maître Dylan, toujours ensemble, vraiment papa, merci beaucoup. Je ferai la morale. Et te traquerai parce que je t'aime et personne d'autre que moi ne prendra mieux soin de toi. Comme vous, Bégon protège votre famille. Exigeant contre les insectes depuis plus de 60 ans. J'espère bien. Comment il collabore? Cette famille, veuillez vous mettre debout. Nous allons accueillir la députée mortelle de Papi Kinziondo Paimaza Albert. Avec lui, pas à pas solidaire, vous qui avez flanché avec lui, réparti des plus belles, vous qui avez gagné avec lui des sommets de lumière, vous qui l'aviez aimé, nous vous invitons à méditer cette assertion qui nous dit « C'est la loi de l'univers, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de chagrin, chaque fin et chaque mort est suivie de la naissance de quelque chose de plus récent, de mieux encore. » C'est pourquoi à cet instant, nous sommes là pour accompagner solennellement Papi Kinziondo Paimaza Albert à sa nouvelle demeure physique. Profonde, tu ne dormiras pas enfin. Un monde est en marche vers le lieu où tu dois aller. Les chants de ta bouche avancent chaque jour. Ton cœur est découragé, quelque chose revient à la flamme. À compter de cet instant, Papi Albert sera au numéro 38 de l'avenue Passe, quartier Boma, dans la commune de Kimbanseke. Et même après quelqu'un culte de la paroisse Sainte-Agnès, car à cet instant, c'est dans cette belle cité, dans les quartiers Andromède B, sur la L6, au numéro 100 ici de la rue de l'Espérance, que Papi Albert vient de lire domicile. La nouvelle adresse est cité Nécropole, dans la commune de Lancelé, commune voisine à Kibanseke, dans les quartiers Andromède B, sur la L6, au numéro 100 ici. Dans quelques instants, on va confier son corps à cette terre douce accueillante, tout en souhaitant que la terre lui soit. Alors, les fils qui accompagnent la députée montagne de Mme Jama Claudine à prendre place sous les temps bleus. S'il vous plaît, dérangez. Vous avez la ligne de clinique ici. beaucoup déjà. Tika papa.
Yabob. 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 Naï. Qu'est-ce on est zoya. Quand on est zoya. La patient. Yahweh. Bien sûr, la photo. Papa et coco et frère. On est ensemble. On est ensemble. Papa, zonga sim, hein? Bob, Zalam. Position, s'il vous plaît. Position. Bien. Un dernier mot à la famille ou une courte prière. Un dernier mot, il y en a. La famille, si vous avez un dernier mot. Papa. Courage. Papa, nga Andé. Georges Robert. Papa. C'est pour représenter ma économie sur Oyo. Papa, s'il vous plaît. Papa, tu es côté Kayo. Un dernier mot. Papa qui est malade. On l'a vu sur Banana. Banana. Et si on est ici, Canada. Nous en avons papa. Papa Lek. Papa Lek. Moussa Mounda la biala. Albert. Moussa Mounda la bi. Je suis mis à Ban. Ban Babi Kabuki. Ban Babi Mambot Manja. Ban Babi Boubé Boubé. Il a Boubé Boubé moins de corps. À sa chance. Yamakushi yango ndoko ngogo. Nje kutu. Bien. Fleur naturelle, enlevez les sachets. S'il vous plaît, ma fleur, il y a sachet potaté. Uniquement ma fleur, il y a ma petite papa, ma bébé, ma tobois. Dans ma fleur, il y a sachet d'or. Sachet potaté. Et ma petite est Ah, papa. Papillon.
okende kosala kuna te eza mpona bolamu nango me bino Yabob. Simba Bob. Simba on plus on veut. Ça va couler. Ça va couler. La Frida, Gilio. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 7 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.